Lekechumwana alobi maloba nini ya mabe grâce te maloba pona Karine Mokonzi atabino moko alobi bongo. Lekechumwana alobi makambu oyo fifisiwa ya mabe asala Karine Mokonzi alobi ekokamwisa meme ye moko Karine Mokonzi ndenge akoyokango ndenge ya lobi yango na kati ya chaîne na ye ya Congo Liziba oyo bayambi ye pe aza kozongisa beyano. Bien sûr Karine pe akokamwango ngai pe na kamwango bato bele bakokamwango. Lekechumwana alobi grâce temo mabe nini aloba pona ye boluka ba video ezate oyo grâce temo akritika alobela ye Lekechumwana. Ok, problème ezate Lekechumwana bolingo na bango na Karine Mokonzi mami Lekechu Mokonzi mutakokabolango azate ndenge moko bolingo ya mwana na mama na ye mutakabolaka bango bazate me bolingo oui etaka bango distance. Donc mama na mwana soki troisième personne akoti azwi bolingo ya mama to azwi bolingo ya mwana amemi sentiment ya mama to amemi sentiment ya mwana bokeba ezali risque yango wana Lekechumwana ayebisi biso grâce temo aloba mabe moko te oyo ya soki ndenge nini pona Karine Mokonzi pana yende atikala koloba te. Ok, yango wana nazali awa pona koloba yango pona koniata pe pona koyokana. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa eza mabete Lekechu azala na bolingo, eza mabete Lekechu atombe malamu na relation makasi na grâce temo na kanisa eloko pe grâce temo azo souhaité yango wana bazala na Lekechu, voire même na kanisa bakutanaka na Lekechu pe Lekechu akendeke na ndako ya grâce temo pe ayaka na ndako ya Lekechu pe baliaka bamelaka pamba te bolingo oyo Lekechu azo dégager na grâce temo en tout cas ezali amour cachette, donc ezananu ya kobombama. Pona nini na lobi bongo ye moko na kati émission alobi même azolobela Fifi Siwa aloba mabe asala makambo mabe mingi pona Karine oyo Karine ayebite ayoki yango kaka na monoko naye na émission wana me ye na Fifi Siwa bapesa na kambote na nayebi yango muta yebi azate alobi na biso bongo atuni soki na yebiki ye na Fifi Siwa bapesa na kambote atuni pesoso nani ayebi ke ba musicien ya ndenge na ndenge bayaka na ndako na ye mutu te ayebi yango eza na makambo ebele ye abombaka yango. Pourquoi pas ya bolingo lova na grâce temo ya na lobite bolingo ya mwasi na mobali me ekoki kozala pe bolingo ya mama na mwana. Pourquoi pas ya mama leki na mwana to ya koko na mwana. Bobo sanate na vie réelle Lekechu azwa bolingo ya mama oya bota ete, donc mama oya memai na libomo te, mama oyo abobimisa ye na motopo te, me azwa bolingo ya koko na ye ne ba mama leki na ye. Alors pa ya Karine Mokonzi aza na bolingo ya mama na ye mami Karine Mokonzi, me mama leki oyo Lekechu alangwe ye boye, mama leki oyo alingi
kosolisa mama ya Lekechu te, oyo alingi kozongisa ba relation na batu nyonso mena mama ya Lekechu te, mami Karine Mokonzi. Mesikoyo alingi nini na mwana ya Karine Mokonzi? Ngai awa nazaka kakoloba, bino pe bozaka kakoyoka. Alors moko na moko akanisa pamba te mabe oyo Lekechu abimisi ya fifisiwa na moma oyo kakoyo ayokeli yango wapi? Lekechu azalaka wana asolola na Karine Mokonzi ye moko alobaka yango. Karine Mokonzi pe alobaka yango, basololaka pamba na telefone. Me koma akoloba na biso mabe oyo awutoloba ya fifisiwa makambo nyonso asala na émission na ye oyeza na Congo Liziba. Awuti kolobango na munokone alobi même Karine Mokonzi bisikaza akokamwa. Donc elingi kolakisa mabe oyo fifisiwa asala Lekechu alobi yango mbala liboso directement n'émission. Donc atikala koyebisa mama na ye Karine Mokonzi te, abombango pona ye moko, mais alobi yango mbala moko n'émission po mama na ye ayokango pe na émission mama na ye pe asusumuka ndenge biso to susumuki. Est-ce que makambo alobi eza penza ya solo to bolingo na mama Leki? Oh mama Leki grâce temo, mama Leki, mama Leki, mama Leki, mama Leki grâce temo alesi mwana nini, azosala mwana nini, abakisi mwana ba relation ya ndingi nini? Boni boy mama Leki olangwisi mwana Lekechu mwana oza kolangwisa ye bolingo boye. Po soki totali bolingo asokoma nango na ndimi teke, non na ndimi na koko dute te, nazande ko banga bolingo yo akokozala nango mikoleko ya na grâce temo koki kolinga koleka bolingo oyo aza nango na mama na Karine Mokonzi. Bino bokanisa bongo te, ezande ngai nde munazobanga nazomona kokokende bongo na kanisa na kati na bino oyo bozolanda nga oyo aza na mobali to sheri na kanisa. Tango bolingo yaka olingaka mama no makasi mokuba koswanisa mama na yo sheri wana kutu oswanisa kete mozo swanisa mama likola sheri wana kaka ozo bosa naki akoko boyo na 2 jours ozo bosa naki mama no bozalani vi nyonso ozo bosa naki mama na yo nyonso ozo sala alingaka yo me yo obando sala nyonso ndire mama za contre yo nzoke zakaka bolingo mtezo peso vertige bo wana ya sheri me bolingo ya mama na mama Leki en tout cas nebi ndenge zalaka te me Lekechu ayebi kunango parce que akola tisiko ya zakaka na ba mama Leki ndenga zawana soka zwe likambo mutali boso yaka mama na ete mama na benga na telefone Lekechu ndenge nini na yoki pa ya ser nanga na yoki pa Leki nanga lobiwe ate mama za boya bo tikala malamu esili mais soki mama Leki aye Lekechu na tovik swapi na mopanzi na zongisa boye Lekechu tala suke sala ki boye Lekechu zalana no bongisa na chaboye tala litoi na longolo litoi Lekechu ndenge nini kechu no basukula yango bien te tika na sukula. Oh mama Leki yeah. Sikoyo mama Leki grâce temo aza mama Leki po soki Karine Mokonzi aza mami. En tout cas biso nyonso toyebi yango mama Leki eza grâce temo, mama Kulutu ezali Miriam Mokonzi même aza Sergele me toyebi aza mama Kulutu. Alors sikoyo mama Leki akangi mwana, mama Leki aza na relation kitoko mbala moko na mama teme na mama Kulutu awa nde bisika makambo ye sokali. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Bandeko botala malamu makambo ndenge eza kokende grâce temo témologie ezo régner na ba journaliste nyonso a dominé presque tous les journalistes, tous les chroniqueuses, bazali vraiment ko sympathiser na grâce temo na ndenge moko neti mutaza ko sympathiser na
basanta ndenge nga naza na basanta na nga me ye sikoyo baza kosympathize boye pourquoi puissance nini naza nango yango wana naza kokamwa ndenge lekechu oyo azali carte ya monene oyo babengaka carte maîtresse ya mama na ye mami Karine Mokonzi parmi bachroniqueuse lekechu mwana nana yebi te même bacharge badéfenseur soki batouche ye bango mo balobaka te oyo azali mwana ya mami mwana légitime mwana biologique biso fotokeba parce que tokokozwa problème mais mwana mama leki alangwisi ye mama leki oh mama leki grâce temo awa nde toza kozela lokola biso tolela bilengi bon oyo eza koya toyebi te me nakosa bino te bandeko na nga oyo balela rando na ba oyo balela rando te en tout cas oyo eza koya ezali elengi koleka bafilme tu eza kobima na Leke TV même oyo koya na Panda TV pamba pourquoi pas Panda TV eza na maboko ya mama Leki bon mama Leki ye moko ayebele kama azosala na mwana ya ndeko na ye bon ndeko na ye pe ya kienemi kwa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.